ABC One Television. ABC One Television. ABC One Television. Ouais, beaucoup de bandeko. Beaucoup de tous olympiques. Donc, na Zana Moussala. Comme bandina no vraiment te ya no moni na sala moi émission ya Tamuke. Je m'excuse en tout cas. Donc ça vient en bonne santé quoi. Bandeko beaucoup te belé beaucoup to donc avant na banda Moussala normalement naza déjà na Moussala mais ere kokina no vraiment te. Merci mingi na bandeko to bakoti nana tambwe la vraie. Nana tambwe la vraie. Bande ko boko to naninga na partager na bino moi message muke par rapport na toyaka toujours pour na makamboka. Biso toyaka la iloko mosuti. Soki bomoni toyaka mingi pour na message ya mboka. Balobaka soki musapieza na pasi même nzoto ekofanda mobi. Et vous avez bien été. Donc soki bomoni biso toza ko ya koleka. Eza pona toujours pona bande ko na biso au bazar na Congo et surtout pour na Congo na biso que ça ne va pas. Congo na biso eza dirigé na ba voyous o ezo senga que il faut bazala répondu par les voyous. Je pense lobi na zaki na matonge au balandi ba komona que koma wayambo il a fait tomber matonge place au baloba ke wayambo ko nyatate wayambo ko komate donc lobi je pense que makambo tu esili batutumi no kwikangami koyeba ke awa na poto eza na bakolo na ngo ça veut dire eza biso. Johnson Ngwando Mamba, merci en tout cas sur natangi yango olimbisa sur natangi yango mabe. Bandeko, je pense que la jeunesse zaïroise il faut ils ont conscience parce que nazo mona plus batoza na kati ya ba sentiment plus na koya ko sala tout ko sala ba remarque au moins bazwa makambo à la main quoi. Boketuna et so, nous ne sommes pas dans le gouvernement. Non. Toza ni sur terrain. Toza ni sur terrain. Toza na katia gouvernement. Mais apparemment, na monique batouazo comprendre que ce qui se passe au Congo, ça n'a rien à voir avec Boketu et Eso. Toza ko bloquer mon côté. Toza la machine économique té. Toza na machine sécuritaire te o ekosala ke yango biso toza ko empêcher pour musala et salema pour développement et salema. Non, c'est faux. Parce que ti lelo tozo comprendre que tozo mona ke ba Chilombo azako faire vivre bande konaye na ba congolais mususu lokola azana na période électorale azako faire croire ba congolais lokola ke toza bazana période électorale azako promettre batuke na kosala boy non bandeko Chilombo azana kati ya campagne électorale te. Chilombo il est déjà là dans les affaires des occupants, il est déjà président des occupants. Azamuto aba promesse du soutien parce que de plus en plus azako faire vivre les pauvres peuples na promesse lokola azaka ka lisusu na ba azo préparer ba élection. Même ba taliban bazo bango moko bazo yebate ceux qui bazana na pouvoir ou pas. Ba taliban vous êtes déjà dans les affaires des occupants. Botika kotala Boketu na Eso, ce que nous faisons, ça n'empêche pas que Félix puisse développer le pays, travailler pour le pays. Non. Tout ça qu'on empêche les locaux. Mais de plus en plus, besoin qu'on y a qu'on embrouiller batou. Au moins, bon, ça va défendre le bilan à Félix. Bilan na ye. Pendant tout ce qui est la 3e année, bandeko. Félix a tiré ce qui n'a 500 et quelques jours. Félix. Bataliba, peut-être tout ça, Odimba, na pession mimbote mingi. Congo, Zaïre, merci mingi, beau partager. Tozo lingato éveillé bino Bataliba, botikali na quelques 500 et quelques jours. Ya pouvoir na bino yandambo. Au-delà de 500 et quelques jours, et comme Kingolo Force, beaucoup kuta na pena Kingolo Force, ya bato bakondima, pouvoir na binote. Boza la période électorale, il y a promesse sur promesse.
bande kona biso ya Kasai lelo na sepeli mingi pona moni na moto mwasi oya finga ba mama na biso ba Swahili awa finga biso ke ya koloba bobota manase ya ba viol. Johnny a impi l'homme à la taille de Jésus. Okenda wapi? Johnny a impi. Zongela combat comme tulagai. Vous voyez que vie des ali Johnny a impi. L'homme à la taille de Jésus. Zongela combat zonga simba lisango zonga. Olingi trop nini chanson trop oyemba trop nani soki doli osala ki dia succès na mona kiso na soki na chaîne ni balakisa. Zongela minani. Émission politique. Bandeko. Tozai sur la période électorale té. Félix Chilombo na bandeko na bazo comprendre que batikali na 500 et quelques jours le bilan est à catastrophe. Place toi azo kende voir même les pauvres peuples à Kinkole pour na kosali la bango kaka comment on appelle ça chambre froide. Félix akokite bandeko ngai tango to benga Félix moi je serai parmi les candidats à kozala gouverneur à Kasai, tous les deux Kasai. Nga. Bon, pesa nga une année nzala na kimisi yango. Nga. Une année na mweke kindo kina pobino wa chor trop. Wa chor trop ndé mabe. Parce que va passer monsieur za kuna ki chor na bino bolinga bamboka développer. Tango to benga na Félix, nga na kozala candidat. Ya kozala gouvernement tous les deux Kasai. Na kosili sanzala. Avant na koma na no ba ko tia président na salle conférence de presse na ko démontrer bino comment na ko si sanzala na de Kasai parce que c'est impossible bozo ki manzala bato ki makabitumba bato ki makabitumba baki makanzala te bande ko na biso Kasai mais eza aussi la Sony Dubaï o bozo wela Dubaï ezaki désert hein bande ezaki désert. Mais Mayele a battu le Dubaï est développé. Mais bino boza même na niveau déserté. Mais bo pakati mango. Bandi kwa sika bo kiminzala. Tango biso toza ko dénoncer bato mo boko ezake toza ko kosa bande ko na ngai. Nzalo eza na Kasai ezangi kombo. Ezangi kombo. Soki lelo baza ko placer Congo na parmi ba pays à famine. Surtout Kasai. Ba fainéant balingo travailler te. Balinga ba cravate ba orgueil ya pamba bolingo travail te bandeko toza contre bandeko biso Kasai te mais toza ko la musabino bozuye bake bandeko boza na pouvoir na mabele wana comment ça se fait que mbozaka bomilo baka tujini falanga mais falanga yango izomona na te bokimi nzala soki eza na peuple oya immigré na ba province tout eza Kasayen na éviter ce po ekomi mabe bandi ko la biso Kasai comme soko tangi boy ekomi lokola injure non boza lokola ba Rwanda te soki batangi Rwanda comme soko lobika injure génocide nini soki nini babenga nini soki soki ethnique non soki to tangi bino bandi ko la biso Kasai pona ko la musabino ke bandeko bakima kanzala te nzala ba combataka yango bitumba nde bakima ka ba repliaka po o attaquer yango. Yango nga na lobby prochain gouvernement autant to benga na Félix Tobomiye ngai na oza candidat et tous les deux Kasai moi je vais gérer ça. Oui. Nazala mayele à gérer Kasai tous les deux parce qu'il y a des moyens pour relever Kasai. Sans même kokota na makambo na bina ba diamant wana là na ko yebisa même bato boko tsana makambo ba diamant te. Peuple wana a besoin de kolia peuple ya Kasai. A besoin de kolia. Parce que na ba province tout ba problème ezali. Mais le problème à Kasai est un problème complexe. Baki makanzalate. Après ce qui est grave, vous êtes dans les affaires. Vous êtes la présidence. Vous êtes la présidence, vous êtes l'institution, tout. Mais si Léono bande ko la biso Kasai, bazole lanzala na Grand Congo. Non, bakole mutoko le la bitumba parce que bitumba eza eloko moko ba eko imposer biso. Minduki uti soki wapi batu ba ina ba minduki, mais nzala non. Bande ko ya Kasai bola mukabote lema yo sokoza na poto a osala ba émission pour na contre bokechu na eso tu te trompes ba cible na yo oza kotala to sali boy là na kofanda kimia pona omona ba exploit mais boye bisangai oko attaquer nga ba argument vous n'avez pas des arguments boza na ngote parce que bino il faut défendre plus ba action ya Félix
boyebi si biso ke na Kinshasa sali boy na Kasai ya sali boy na boli misangande ko ba système ka ba réseau ango kaka boya ko combattre biso plus na ba exploit ya Félix mais bolingi muto alo bali susudi après bozana ba injure moko kaka oya se ya ba kilote ya ba mama donc bino penza na vie na bino bozaka soki bomonika mwasi aleki botala na elongité boza bisika botala kapo ofinga ye bien ba injure na eza biloko kala ya kala ba injire kala ya kufinga biloko wana bia kala pour le moment soki olingi ofinga moto oye comme boza ba intellectuel oye na ba argument intellectuel o démontrer que biso ngala bokecho nous sommes des voyous o démontrer biso au contraire tout le monde que bino nde boza ba voyous et biso tozo bisabino que devant un voyou on ne met pas un intellectuel. Devant les voyous on ne met pas des intellectuels, on met des voyous. C'est pourquoi biso tozo se comporter en voyous comme vous. Oui, parce que les intellectuels tous ils sont à genoux. Baza à genoux. Ba professeur à l'université ba kweya ba zinda yango biso tolobi tokosala na bino face lelo soko tali bien bato bazo défendre mboka et ça bato botrita bangolo wa ba voyou nde bango défendre mboka hein bandeko message ezali que peuple zaïrois Félix azo kosa bino akosala rien atikali na 500 et quelques jours nako prochainement nakoya na calcul nyonso 500 et quelques jours oyo nde atikali nango et na 500 et quelques jours wana il faut kolongola année électorale 12 mois il faut aller kolongola ngo atikali na quelques jours oh il faut boya ko défendre net clair cravate chaque jour et naza parmi ba candidats oyo soki tokwesi tango tokwesa Félix na kanam to changer mboka ngai na kosenga ba pesa nga tous les deux Kasai na za gouverneur nango oui na kosi mission na ngai na démarrer Kasai eslanzala ba Kasai bo banda dia usala nga campagne bolo bake tolingi komanda eso tango ba Félix na kanambe ba okufa yazla candidat za nini gouverneur abiso un an na sisi nzala Kasai ngai un an. Parce que la Kasai vous êtes limité na ba fufua minene parce que ngai na koya po na produire ba masangu na po bolia ba fufua minene wana parce que bino limite la bino za ba fufu soki bolingi ba moto gouvernement central kotala ngai na koya kaka gouvernement Kasai gouverneur Kasai po na tsili sanzala ya Kasai po na moni na Kasai muto amaela azate. Oui, muto maele na Kasai azate. Bon di makape ya solo. Comment boko kimanzala na mboka oyo mabele boko lona? Comment? Boko ti après na ba province ngo place boko na ba province ba tutu, bozo tcheli sous ba désordre. Ba province tout boko ya. Soki na Kisangani. Omona ka ba bato atia kula mobulu bande wabisa Kasai. Eza mboka na bino Congo. To empêcher bino te po botambola. Soko ke na Katanga ba Kasai. OK na même na Zambie ba Kasai kaka. Mais il y aura un moment ba province nous sonne au comme la bino passia. Ah, il y aura un moment beaucoup mona ke politique o ya bino koma provincial, régional, tribal, beaucoup mona ke e ko comme la bino passi parce que bino bokomi na bokoti na politique muto alo ba shooter. Mais tant que pour changer, ça sera difficile pour vous de nous expliquer que on a un membre de l'IDPCT. Et vous avez passé. Et vous avez passé. Félix prépare au livre. Mais c'est possible. Félix a chauffer chaise aussi pour retour à FCC. Il y a PPRD. Ça y est. Na kosenge pa na bino ba Kasai prochain gouvernement oyo bitango tango to boma Chilombo na Félix ngai na koza candidat ya gouverneur ya tous les deux Kasai. La première des choses boté na kindo kina bino po bino mona ka tango na komi gouverneur na bino amo kindo kina bino. Bokolongolango soki bolingi bobika na nzala botina kindo kipembeni. Dit amen. Ouais. Parce que na moni na Kasai muto amaela zate.
ngai na koya ko sisa nzala Kasai inane ya pamba Kasai akomi kolia ba fufu a minene parce que tomoni ke na Kasai tomoni mutamaela zate bokoki nzala te bokimi metala bandeko na biso ba est devant nzala na bitumba baza ko bunda kaka bazo bunda donc pour vous dire que bandeko na biso bozwa conscience danger oyo ba tuti lelo ba côté libino na est na Kasai lobi kuna bokoza na mama na problème sérieux soki bono bo négliger makambo to bisa bino ke boza na guerre ya nzala bokoma sikona guerre ya minduki bokoma na guerre tribal entre bino na bino ebolinga na kate boyoka na kate bobakisi suba tuti na kati na bino parce que kuna na Kasai bandeko kila pomba baluluwa pomba baluba pomba bakwa kalonji bakaluntu bakwa soki mulumba bayoka na kate omoni ne bomona ka Kasai ba Kasai bayoka na ka lokuta bayoka na kate siko bakeko bakisa pe batuti bokeko bakisa batuti na Kasai mais boza ko bebati mais ngai na kosenga na la gouverneur pona koya ko silisa nzala ya Kasai ba Kasai bo bandaja ko sala campagne pona ngai tango to osisa makamba Félix na Kanambe ngai na oza candidat kuna dit amen ke tozui gouverneur a Bogar gouverneur a Bogar oui oh et dérangé bilo parce que tala o mosusu azaka wana we alata cravate ikola veste wana ayebi ko lata te ayebi ko lata te depuis bozui wana nzala na nzala bandeko la biso na mpuku alimwe mpuku moko bazolambela nga ba émission ezali botala mpuku moko bato aza 15 bazolambela ngo fufu pourquoi beaucoup maltraiter nation na ni tribu mobimba province mobimba boy pourquoi mboka wana bokolo na bandunda ba pondu ba nini ko bima ba masangu menga comme na ba projet de société à makasi ya ko relever kanini Congo et surtout Kasai na oza gouverneur na milo kala mingi tema wando benga ngai tatu wetu gouverneur wetu ajitunga jetu komanda eso tiju malukai wana ngala lobi malube mpa mamwani mema nji gouverneur wenu na oza gouverneur na milo kala mingi te merci mingi bandeko bulo ebandi ba veteran ngoyo Nzambe apambola bino boza na amura mboka boza na amura tribute ya mboka ozala bien boza ba Congolais ba Zaïrois boza ba Kasai te boza la Muswahili te boza la nde Zaïrois boza la Mungala te za la Zaïrois et surtout pona makamba ba vaccin bande na ngai bo telema vaccin ça ABC One Television. ABC One Television.